bandeko bana Congo yango ete ezali esengo botala ndenge bino moko na bilili ndenge aéroport ya njili ezui elongi ya sika botala ndenge bamapinga na biso na défilé botala ndenge balati kitoko bango nyonso tu na babiloko ya sika bibundeli ya sika bamakambo ndenge na ndenge bakonzi nyonso bazalaki na esengo bandeko babolingo ebongi na biso ete ntango tozali komona ete ezala bakonzi ndenge na ndenge baye ezala papa président ya Rwanda ntango atie makolo na Congo tosenga na Nzambe merci po ete wana ezali kolakisa ete fin ya makambo nyonso tu ya mabe po elikaki na Congo ntango sikoyo totya mai na sani bakongole batya mai na sani biso na barwandais tosukola maboko tobanda kotambusa makambo na ndenge ya sika po ete mbala oyo ekozala ete soki monguna alingi akota na kote ya Rwanda po akokota na Congo barwandais bakostope directement soki mpe monguna akoti na Congo po akende kokota na Rwanda bakongole bakostope directement voilà c'est ça qu'on appelle la paix donc yango wana totika babiloko esi eleka bamakanisi babuzoba oyo tozalaki kokanisa avant yango ete tosengi na bino bakongolais tosangana soki ekomi ntango ya kotonga mboka oyo ezali signe monene nzambe alakisi biso ete ebongi na biso ete soki totonga mboka tala mboka kitoko na kombo ya république démocratique du Congo mboka kitoko bomoni ndenge image ya Congo ebongwani na banzi mingi oyo batika Congo kala ntango bamoni Congo mingi bandimaki te bakamwe yango ete tozali kosenga merci na bakonzi ya Congo na mosala kitoko bozali kosala bokontinue mpona kopesa occasion ya banguna te po ete banguna baloba ete bomoni basalaki yango kaka mpona le 30 juin bomoni basalaki yango mpona bapopa non bolakisa ete bozalaki kosala yango mpona amour ya mboka po ete bato mabe bazwela bino makanisi ya mabe te epuis bino mpe bana Congo bobatela babiloko wana malamu bato deja banguna oyo bazali na libanda ya mboka bakomi koloba ete bino oyo basaleli bino wana un mois eza libele inane eza ebele bokokomisa yango fulu bolakisa bango ete mentalité oyo batikelaki bino ya deuxième république esi ebandi kolongwa bobatela biloko kitoko oyo papa Joseph Kabila asaleli bino na gouvernement na ye po ete biloko ya bozela yango kala bato mingi bakoti na se ya mabele plus de 500 000 personnes plus même pas plus de 500 même plus de 20 millions na ntango ya deuxième république na 32 ans tosali plus de 20 millions de Congolais bakoti na se ya mabele bapromese oyo bakoyaka yango kaka na matoi bakelaka kovivre yango te e bino bato ozwi chance ya kovivre yango bokomona ndenge babandi kotransforme image ya mboka alors boye balokobatela yango bandeko totangi komona na bilili na libala facile na Lubumbashi tala ndenge basili kobongisela bango nzela kitoko na re ozomona re ya bus pauvre mpona kolakisa ete bato ya Lubumbashi basi bachange mentalité na bango bato ya Lubumbashi bayebi place nini bakoki kokende kobwakaka basalite na bango tala arrêt de bus ya Lubumbashi kitoko alors bino mpe bato ya Kinshasa tosengi na bino mentalité wana ifo ekota bino yango tozali kosenga na bino bandeko oyo ezali susu temps ya toswana te oyo ya biso bamakambo de gauche à droite Congo moyo bathéorie tosi tolembi sikoyo tobandi komona pratique bakongolais bino bokondima moto azali ntango nyonso kotanisaka bino théorie église pesaka boya soko Congo soki lelo bazwi Congo basalaka boye théorie na théorie maintenant moto abandi déjà kolakisa pratique tokondima nani alors yango wana oyo ekomi ntango topesa gouvernement maboko tomona yango meme na Europe awa na Europe okomona ete gouvernement en place bato opposition bazali mais ntango tomaka ete likambo etonga mboka bato opposition mpe bazali kopesa maboko na gouvernement po ete batonga mboka po baye ete mboka ezali bien ya motu nyonso yango ete tosengi na bino baopposant congolais oyo bovandi aya na poto oyo bozali kobandaka de gauche à droite mpona kolukaka bana ya bato oyo boya tokende kotambola oyo boya tokende kosala marche oyo ezali susu ntan wana te boya topesa na maboko totonga mboka oyo nyonso tu tozali kotya motu nyonso tu na défi peuple congolais nyonso tozali kotia esiko na défi oyo nyonso to alobi alingaka Congo oyo nyonso azali na amour ya Congo oyo nyonso amoni ndenge bazali kotonga Congo so ozali mpe na bolinga Congo ya solo alors zwa mayele na oyo oza nango wana yaka pesa to tokontinue totonga mboka toza so na terre badiscussion te toza so na terre badiscours milai te toza siko na terre totonga mboka bandeko boya totonga mboka totonga Congo na biso Congo ya bana oyo lelo soki mokili etali balobi ete wi bakongolais oyo toyebaki oyo bazalaka na poto oyo bazalaka kolobaloba oyo lokumu na bango esilaki lelo bakongolais bazongisi valeur na bango boya tozongisa valeur toza koloba kaka valeur na biso esili mpona ntango mosusu bato bavandi mpe na poto baza kosala eloko te mais valeur na biso mpe esili malamu mpona bino bafort opposant oyo bovandi na poto oyo boza kobibenga baopposant lobi okomona baza komona bino ndenge boza kokota na babiro bokende kosengaka bamabonza botika babiloko na botika boyokisaka balider congolais solide libanda ya mboka bozonga na Congo boya totonga mboka Joseph Kabila akomi kolakisa bino toujours te na kati ya maloba yango ozomona kaka maloba ya Nzambe aza kosenga te baopposant boya tosangana po topesa na mayele totonga mboka bozonga botika bamakambo ya opposition ezanga tina siko opposition oza kosala so nana po ndenge ezali wana mboka ezali kotongama mboka ezali kosala makitoko soki bolingi opposition okende kosalela yango na Congo esika bato nyonso bazali bango baza kosala opposition na libanda ya Congo bozali bato moko toyebi bino kaka bozali bato moko bozali na bino baescro
boyebi batio na bino esika nini bokeke kokota kotapona kosengaka mbongo na mwa bato bobimisa na balabala marche boyeboye basi bayebi alors toso yebi baje na bino bozonga na Congo tokende totonga mboka biso nyonso soki ekomi temps ete totonga mboka eza suta ya badistraction te badistraction oyo bozalaka nango na ntango ya mobutu ovandi na libanda ya mboka ozosala makelele mpo oyebi te mobutu akobenga yo mpo ete akende apesa yo mwa poste nsima alobilobi moto ozalaki kosala makelele azongi na Congo bapesa yo poste olingi babiloko wana te parce que babiloko wana ezali bafoji biso okombanga yango na ntango ya deuxième république baplinga komona po 20 opposant azosala makelele olobi ya moto oboye ntango mobutu akobenga ye na pembeni makambo nyonso to motu wana badaki koloba okomona motu wakuta akomi na ye contre akomi na ye koatake lisusu balide ya mosusu na wana baji wana tolingi yango lisusu te bajeune nyonso bozosala lelo tosomona yango na deuxième république donc deuxième république enseigné biso bamakambo ebele ya lokuta ya mabe yango ete tolingi lisusu te boya totonga mboka boya tosangana totonga mboka banimero na bino boza kosala tolingi yango lisusu te boya totonga mboka boya boza koluka mbongo soki bolingi koluka mbongo bokende na Congo bosala opposition ya bino na Congo allez l'état pe ya Congo eyeba bino comme ça wana te dike boza bafo opposant oyo nyonso bozali libanda bozali kolinga ndeko komisaka bana ya poto bakuluna bana ya poto basili valeur likolo ya bokomisi bango bakuluna mpona badiscours ya bino ya lokuta mpona makambo ya lokuta siko ekomi ete na ntango te boya totonga mboka tosangana biso nyonso wana nde ezali malamu mingi boya totonga mboka bandeko mboka ezali na ntango te ezali na besoin ya bamédecin ya solosolo bino baopposant congolais bolobi ete bozali batanta bakaranta na poto bateori na bino tosolembi bozwa mayele na bino sikoyo bino omesana kogangaganga wana poto ke boyebi bino oyo bato ya mayele oyo badocteur oyo baprofesseur bokende kolekisa mayele na bino na Congo bozali kofinga kabila oyo ayebi eloko te oyo boye metala alakisi mayele na ye na Congo na 5 chantier bomoni yango ebongo bino mayele na bino tokomona yango mokolo nini mbambula ezali kopusa na basuki ya pembe ezali kobima bino mayele na bino tikali kaka na bakiteori na bino ti jusqu'à ce que ale bozokufa na bamayele na bino mpo kolekisa congolais za motema mabe osala mayele kende na Congo lakisa mayele na yo pesa yango na gouvernement lobete tala ndenge basalaka boye totonga mboka mayele na bino tikali kaka na bastudio na baplateau ya télévision kolobaka nepote kotelisaka bateori eza na kina alors que peuple congolais na bongo bino oza kotelisa bateori peuple congolais eza na besoin ya moto ya kotonga mboka mpe moto akosala mpona mboka botika babiloko pamba boya tokende na Kinshasa totonga mboka oyo eza soutien kosala makelele te oyo ngai vrai leader oyo ngai opposant ya solo kaka bayebelaka ye sur le terrain voilà baopposant ebele baza na Congo mais bino bovandeli nini ya na poto boyebi babusiness na bino bozali kosala bozali na privilège lelo ata soki bokei na Congo boza mpe na privilège bokokobanda kozwa avion koya na Congo mais bokangameli awa nini na poto bato mosusu bakangami awa na poto wana toyebi yango bien po ete bazali bangunda a vie batikali bangunda mpe bakokufa bangunda balider ebele bazokosakosa bino awa banini bokende na Congo oyo biso bato ya mayele oyo biso badocteur ozali docteur ozali professeur kende mayele oyo oza nango kende sikoyo na Congo totonga mboka toza na besoin ya mayele na bino wana baprofesseur ebele balider ebele oyo bamibengaki oyo baopposant ebele oyo bamibengaki oyo badocteur banini batelisaka bateori na bango wana baplateau ya batelevizio libanda ya mboka lelo mingi bakufa bakendanaki teori na bango wana na se ya mabele mpo nini motema mabe balingaki kokenda mboka te mpona kozwa mpe mayele na bango bapesa na bato mpe totonga mboka bana Congo baza kotikala kaka pauvre bandeko congolais boyebisaka bato wana verité botika kotika bango na kati na bamakambo na bango ya babuzoba baza kosala oyo ekomi tan totonga Congo ezali susu tan te ya moto oyela biso baaventure oyo ngai boye oyo ngai leader boye oyo ngai nde mutu boye okomona baza mpe na masolo ya kitoko wana monoko okomona mpenza ke olobi moto so bapesi Congo lobi antuka Congo echange masolo kitoko badiscours ya kitoko mais okomona makambo malongo te okomona leader mosusu aza kotalisa bino kaka ngai Congo ifo mpo etambola Congo ifo boye Congo ifo boye mais ntango okende kotala na kote ya famille na ye désordre ya kosakana te azokoka kutu kozwa solution te na makambo ya famille na ye mais mpona makambo ya Congo azali le premier ya kotalisa nde ni Congo ekokobunga mais na famille na ye désordre eza ya makasi